nga moko na kotala ka bona vandaki musala eza na Congo awa musala ezate mutu abimisanga pe na balabala pona zala moindo lelo na beta tolo eza mundu eri mutu bo vandera makita omona ka zwi vie ka lokwa ba je yo siko yo mutu za kotonga yo mutu malamu okomona chikali papa na nga mangwa openda mutu apesa nga kombwa moindo wana donc papa na nga mundu eri nda bisinga ono tuninga ki e moindo soki mutu alingi azala na ye lesbienne ezali vocation na ye oyo ya poni soki bozo yoka nga na koyekoloba mwa muke na portugais il faut savoir portugais. Si ne savez pas portugais, t'as pas ça nada na TPA. Papa Carlos vraiment ayamba kangai na mboka Luanda vraiment. On openda Toto ou bien Lando. D'accord, merci beaucoup maman. Esther. Omoni par rapport à Congo na awa na Angola penza difficulté zali. Ezala côté ba cameraman. Tinde pe na Angola na ndima teke na ko Angola. Donc nzambe ye moko mokolo Disney a vinanga. O ata YouTube et le côté yanga na moni to komi ko kima na biso ango. Mon chéri, mon papa, mon président Yesobe l'a dit, mon papa Gaou, donc vraiment ma solo penza. Donc ba papa nanga vraiment na zakana bango bien makasi. Jeune garçon penda olongwe no kuna no audacité na yo. Olongwe no kuna oye penda pa na nga moyindo olobi ke o moyindo na lingi yo. Basi 5 mobali moko to tikala siko basi 4 mobali moko to botama bongo. Ata obimi tape mukile bosanyo to mona ko soutien n'intéresse nanga Mati ba période moko de comment akutu boye ba comme ko kende ba téléphone na ba tuzo na ba nzela ni yango wana moye ba bengweza te ba luka limo ba ozwa te D'ailleurs ko sala ingratitude bientôt nde sikonde naza na marché oyo ba luka vraiment ezali minyololo ngaza mala nangula mutu te nga mondo wa on a teke na Congo basali matanga ya moto Angola mwana ya likwa nganza la premièrement mwana ya mangwau mwana ya mundueri na bangola oyo kosanga na trop de problèmes mais ce qui peut c'est que allons na téléphone boni boza malam to solo la sala na nga ba film mais minyololo wana ezalaka na 25 épisodes donc wana ezali kolanda lokola mwana ntusu nakutanaki na Jetem Kaninda nakutanaki na président Mobutu nakutanaki na bango vraiment bayambaka nga vraiment. Merci à Tactico Style, hein? Babi Mission Abisso et Sephora, on voulait la chanteuse gospel et pourquoi pas en vient à Girbo Muzombo, Girbo na oliate, hein? Girbo Muzombo, Choucha Lumière Abi à oliate donc. Eh balobi, ba chaîne ya pata punya, ba TV ba pata punya ya et comme trop tropicana et comme ebele, mais ko sa bungalo te fo yebela balobi pona olanda pena masolo ango fo ya pena na www angola ultimaora.com balobi wana pena idéologie ya moko ingénieur trido bolanda ba masolo a vrai net bozui biso ba les phénomènes et so ba les rois de rire balobi www angola dans ultimaora.com ya moko ingénieur bravo Trido donc yenda kangi masolo émission oyo eza pata punyate eza pe vous citer yango pena eza tsakudidi pe kitindindi. Bon tardi, bon dia, bonne heure du candidat de l'Obaki, internaute sur le social media, surprise, na carte na surprise, na yambeli bino susulelo, na carte émission na bino conseiller dizaine, na yambeli bino maman Moindo Bolandaki, ndengene ni matanga ya maître pai eleka ki lelo penya to ye na ndako ya maman Moindo, esika pi social media dango lazali to ye poto me ka mpe ko solola, boye besika pi maman Moindo uta, yango social media dango la ye, toujours babi bo s'abonner na Angola Ultima Ora TV, émission na bino ya ki
kitoko ya kafu qu'on se le dise parce que tozo palola ya biso za yango obésité mais to sala kaka musala lolenge déontologie na biso ezali kosenga. Merci pour s'abonner mingi pe merci na boss brother pour émission zo le kanakati ya boss brother na kati ya bande de livre na bi na kati ya bande de livre na ndenge ya bangola. Donc bientôt la paix sous mozo zo na zap pour makambo zo bande zo sila déjà na kati ya zap na ndenga ba Congo na start time bo mi pesa s'abonner na bino boza à l'aise mais information sont sûres toujours na kati ya confinement toujours ça musala. Merci na bino s'abonner na Chalmière d'Angola tous ensemble et ingénieur bravo merci toye pende panaye en direct pena ya Palestine pour to solana yepé par rapport ya matanga ndenge le kaki par rapport ya carrière na yena par rapport à mamna libala po babi moyindo kalate mariage na ye toyoka kabiso so toyoki kam moyindo nga bala et toyemba pena ba micro toujours ya Chalmière d'Angola beau tardi moyindo de boa tarde, Choucha Lumière, Choucha. Mon amour est bien, mon respect, mon kimia. Oh, mon qui est la jalousie, mais ça ne pas terminer en gambunayo. Donc, merci maman. Tu sur la par rapport à la carrière, tu par rapport à la vie à Moindo. Qui est Moindo? Moindo Azali, moi na ya mama Luvuma. Mwana ya papa Chibango Mukuna. Moindo azali vraiment mwana ya baparana ye, mwana ya Mangwaou, mwana ya Likwanganza la premièrement, mwana ya Mangwaou, mwana ya Mundweri. Donc kombo ya Moindo vraiment oyo tuni tolingi toyeba Moindo pendaza nani. Soki okotuna nga na kombo wana esenga plusieurs ebele. Po na yebi ke kuna pe pa bango bazali bazo sepela. Pa bango bazali papa na nga Mangwaou penda moto apesa nga kombo ya Moindo wana. Donc papa na nga Mundweri nda bikisinga wana tuninga ki e Moindo. Moindo asa star. Mais Moindo on remikitisa. Lokola feti konde, lokola papa Simo Kimbangu, yaza na trop komi kitisa, alingara vraiment minene te, mais aza vraiment mwana ya ba papa, eza vraiment bongo. Donc ça to landi bien. So to landi bien. O utaki et pas président Mundweri, après Mundweri, o ye pas Mundweri. Non, Choucha Lumière. Na sepekane le bel na yo hein, ozaka très douce tendre. Ya tozolo bana moi si mobali trop nzamba pambola yo bala ta ministre ya Amerika. Alors vraiment ba téléspectateurs na biso vraiment aza mwana moko trop aimé, trop respect. Ya na bana musana nga epa ya Likwanganzala. Nazaka nasi ba 13e promotion 14e promotion na ye. Tant aussi qu'il y a capé que si on a travaillé ainsi, j'espère une année. Tant il y a que c'est un disque on est na kendaka siko onde et pas ya Jano lobby moi été Jano c'est à tout les jours on peut la zozonga bata RTNT bazala ki na toi qu'on répéter na bon donc tu as oublié en portugais je t'ai entré na cabeça muito na VV Santerre il y a alors que babenga kinga ba bazaki likolo ba ebisi Mangwaou qui zoye vraiment azali donc artiste munene na bon ba ko benga na kombo ya kake Mangwaou tango atala lobite ngamo na baptisé na komba Moindo pour na ça monde kitoko so zo ka toi est-ce que bébé mafuta na parole bébé Chlorane comme cher 35 000 bébé Chlorien 35 000 la minute zo pesa ba 80 quelques na suna mbongo te muto ko kilanga mawazate nazo zelaka nzamba tinda corbeau alors que vraiment donc ezalaki likambo penza lobi na ngai sala tonalité mba liboso pe na ya ko jouer tonalité na sala kango sur place alobi na nga lobi Moindo wana bandi kolela na boyi abi na nga Moindo to na kiti pa mundu razunga alobi ba travailler to bandi pe travailler type ko suka ke to yeko kabwana ne ko kende pa ya Mundweri pa Mundweri nde vraiment nde ne ko bima na succès na 2000 ans muta bimisanga pe na balabala pona za Moindo lelo na beta tolo eza Mundweri papa na nga nde apesa kinga ikombo alobi na nga kombo ekolesa yo malgré tout que souffrir mais que laisse yo donc souffrance on y a ba loba nga y a toujours nazomona
nga vraiment omoni na ndenge ata ya ya carrière na ngai eza pasi omoni carrière oto salaka to na kati ya musala meza na mususu alingi te okende liboso mususu alingi kaka ozonga nsima mususu alingi ozwa te mususu alingi boye mususu alingi boye eza nature afi ndenge ezalaka alors que nazobundana nango etant que mwana konde mwana papa semo kimbangu nayebi ka kolongisa ngai soki totali kutu papa na biso le grand musicien azwa kavina 72 ans mais nga nayebi na kozwa na 72 ans te fo nazwa ntango mosusu mpo moni na nzambe akoyosa mpe grâce na ye nazalaka mbangu presse te nalukaka mpe te ke mpo nakende nasala boye mpo succès nazwango makasi ya lelo olobi te mokolo nzambe akokokisela ngai na kozwa nayebi ke nakokufa boye te donc ekoma moyindo fo etikala soki nakokufa après 10 ans 5 ans 4 ans 3 ans nzambe fo atika bilembo mokili fo eganga. Ok, merci. Moïdo a outil na famille, ndengolobi ya papa na maman. Oh, boza combien toi tu t'occupes quand tu es en place na kati ya famille tu es né ou comment? Maman na ngai aboti biso mobali moko. Aboti biso basi 6 nde tozali 8 tokufela ba mapasa mibale ngai na landi mapasa nazalaki lokola 5e. Donc maman nazaki lokola neti mwana liboso ya mibale ya bana ya misatu ba mapasa alors que nga nazaki lokola neti 4e ndenga mapasa nazaki lokola 4e vraiment siko ba mapasa kwa bazaka sute na ko remplacer lokola 3e donc tozalaki basi 5 basi 5 mobali moko totikala siko basi 4 mobali moko tobota mabongo na libuma mama na ngai mukongo papa na ngai muluba Bayebi moyindo bako normalement kombo bayi obite ke kombo moyindo domina même si ça c'est vrai penda pour moni succès moko nzambe apesa kinga pe o yapesa ngai vraiment ezali ya maïté ya savon te ya poudre te ezali vraiment succès na ye moko yango no moni kunda ba kombo na ngai nyonso na banga ke loko te na liloba baloba ka banga te lenga te donc mawa vraiment kombo na ngai na ba kombo bokoloba o moyindo ba kombo belé boy non et mon nom mais ya kombo na ngai vraiment nalanda ba mapasa nazali landu ya ba mapasa na kati ya landu ba mapasa wana papa na ngai apesaka ngai kombo ya toto wana sikoyo mutu bapesaka kombo na ngai nyonso papa na ngai babotamaka mibale leki na ya mwasi mutu bapesaka ngai kombo lokola leki na mwasi kombo ezalaki mado ale yobi kaka ndenge ezalaka te mutu fa welisa kombo ne pe fo bima mais kombo na nga vraiment landu na toto nde ba kombo na nga pena babotelanga donc mado ya kaka lokola neti shusha mwana ndeko no aboti mwana bapesi kombo ya shusha siko shusha linga kombo yeba na kaka sika shusha bon tala kaka ndeko na nga te fo bera mwana kombo oyo puisque taka ya wana ndeko mado mais mono pena toto ou bien landu. D'accord, merci beaucoup maman. L'église de Esther. Okay. Merci beaucoup maman Ido tozo kende kama malembe ndenge shusha lumière dango langa comme na ngeza shusha parce que lumière wana yange bana okunda shusha donc yango ezopesa ka liboma parce que comme na ngeza shusha non shusha lumière ndenga ba kongo za kina na saka shusha papa na maman donc comme ba pesa shusha donc ba mingi ba yeba kate boy baka kombo na yango wana pina non nanga. Ceux qui n'ont pas de diplôme, ils peuvent n'avoir pas de diplôme, on a choucha. Merci maman Indo par rapport à tout ce que tu as fait dans le Moussala na Banzonzing. Est-ce que vous avez une chance de travailler dans Banzonzing? Bah ben ils sont de mon téléphone et de bah ben que vous travaillez dans Banzonzing. Yo pe yanga bazo benga lumière ozo boya. Choucha. Ebele bongo. Ebele na ba susu te belé. Ebele na bandana na Major Bisadidi ba JC Songo Margetou lelo tala kaka baza vraiment tellement belé bazé belé mususu kombo bunga na mutu ndeti film nini marka yo
penza oyo sa vanda ko bitete na ba film nyonso na sala ndeti oyo marqué nga ya ezalaka penza minyololo penza ezalaka kolalisa bato te ba papa so bakei misala bazali kokima mbangu so bayoki kaka wabelorango na luki yo bipai biso wana vendredi na 20 ya yo moko pokima mbangu yaya tika donc kobanda succès ya moyindo ebandaka penza wana donc na ba super Anita na minute tshoko na zolo bango bana pota tabino ba de Londres bazali bayebi mon bébé, mon chéri, mon papa, mon président Esobe l'a dit, mon papa Gaou, donc vraiment ma solo penza. Donc papa nanga vraiment nazaka na bango bien makasi. Ce que ka wabelo rango na luki mon président wabelo rango na bamboka ngola na peso bambote na Congo Kinshasa. Yaya et markanga na lukango chilelo. Donc na mona lokwa na perdre le comment na vinanga. Donc na sala nanga ba film na sala nanga ba film mais minyololo wana ezalaka na 25 épisodes. Donc wana ezali ko landa lokola mwana tsusu. Donc ezalaka maman na film. Mon père Mundoueri, que ton âme repose en paix. Papa to le banika repose en paix. Kuna so boke boke okuta mfumbo na madesu bokanga mbolingi tuko yate. Ya. Donc c'est ça. Na tokei na ndonzinge lopango. Mon papa major Bissadi dit zolo zolo ya yo bambote yango yo zalaka na basali ba coup de chapeau toujours puisque ça papa malamu. Bissadi dit asola bien. Asola bien makasi ba juste son onyo sona basola ka bien. Donc ba producteur ba agile ba vont mwamba de ba producteur bazali vraiment moi mingi opete osali na ba opé musala. Ba benga te ba période moko de comment akutu boye oh ba comme ko kende ba téléphone na ba tuzo na ba nzelani yango wana. Moye ba bengwe za te ba luka limo ba ozwa te. Merci beaucoup. Je dis merci à Tactico Style, hein? Babi Mission Abisso et Sephora. Voilà la chanteuse gospel et pourquoi pas à Vienanga Girbo Muzombo. Girbo na oliate, hein? Girbo Muzombo, Choucha Lumière Abi a oliate donc na oliate. Yozara un mot na moni ba carton bilo banjo yana. Et on m'attend tes Colette. Donc peut singa souvenir moya la jo Muzombo, mokonza bilamba na kikolo. Donc merci pourquoi pas Alain Visor et je dis merci à Alain Miezi babi ba oyanga yayo baza yayo te baza yayo te babi to force toujours nature te et toujours on ndinga bangola parce que to meka pe ko solane par rapport à carrière bo comprendre des places na wutina na bimisa ye ton baboya kaye a expliquer bino azaki vraiment clair est-ce que to continue ndinga ba Luanda maman moyindo akata Luanda ezana nanya ya mbo kitoko yo sosali kombe de en tout cas, vraiment, Choucha, je m'excuse beaucoup. Naza vraiment mota polémique était. Pour maman botanga na polémique. Maman n'a pas botanga pas zorazemi na kimia. Tant pas botanga na 12 heures na molar na katia voiture pe na kimia. Alors que polémique na bien ngote pe na zarana ngote. Tant on a yaki bon na kuta na koma na ndako nga na komelaki. Bon na komaki na ngaya. Na mona ki mbala mususu na eko mona moto ayambaka ngai déco donc ye vaza mokonza masolo ye soko yebi tinelo tefa koto tinelo soki bakangi tinelo ya obimisobo nalobi na carrière na bandeko na yo ba artiste ndenge yo zali ba collègue na musala na ya yamba o bien tant yo itima kona mboko déco azali na makambo po ya za boss na façon. Yeah, merci beaucoup. Nakutana kina Jetem Kaninda, nakutana kina président Mobutu, nakutana kina bango vraiment, bayamba kanga vraiment, na mboka Angola, nakoyiko bossa na pete papa Carlos Massamba. Vraiment ce qui na boy kotanga kombo na yese kina motema mabe. Donc na motema malam papa Carlos vraiment ayamba kangai na mboka Luanda vraiment. Wana tanga na yeki kukuta papa Carlos mkie ndenge wana te mokie mais ngape na kipe moi nzoto moi mikie
mais le papa Carlos malata ma veste à taille mais vandi vraiment nzoto veste à taille na mutupe kwa munene donc mais bopé comme rose na ete so ba palola yango donc papa Carlos ça yamba kinga bien makasi Carlos Masamba bambota pour les rapaz qui pasteur na ete so tatika Carlos Masamba bambota trop et pas yozali moyambi ya bato balobi yonde masolo mais na sepelaka ka mingi po ozota ya posture nga bana ko to ya munene te na yebite papa Carlos bambote belé yo moto yamba biso papa Carlos Masamba olinganga te donc ozaka kontima to abana nzambe po lobi nzele za molai lobi to kokabwana moko akei moko akotikala patikali olinga te na lobi papa Masamba Carlos kontima mbebo rose ozalaki moke okoma monene ozalaki mwindu okoma mondele. Kitoko, merci beaucoup également à ma maman chérie et j'ai dit joyeux anniversaire à mon fils Manassé Bokonga. Donc et pourquoi pas à ingénieur bravo Babi Moussala toujours maye na mayele et ça toujours mayele et puis bouzo bana bouzo be ça bouzo babi chango la ultima ora tellement mayele ingénieur bravo et ça ngani à chouchan mère toujours liboso et pourquoi pas à Marius Nkosi garçon intelligent Marius Nkosi pardon nakati boyambi wana ba Marius Nkosi balaki Marius Nkosi pasaki jeune garçon lelo pas comme mandefu akoma pe mobali pe donc les qui a Fabrice Nteka oh Fabrice Nteka bolingo eza compliqué donc les qui a Fabrice Nteka moi na pasteur Nteka donc bayambanga vraiment bayambaka bien makasi vraiment donc bangolano bangolais bayambanga ipé vraiment merci beaucoup donc c'est ça quoi. Merci beaucoup par rapport il y a arrivé nous na kati ya Luanda ça déjà combien de temps et na kati ya Luanda moyindo za na groupe na yeto moyindo za kana sima baninga bina filé na peso bambote belé ya moyindo za na sima batute za sima batute na sali na ngola oyo tozokende ça vous mentir pour ceux de Morocco ça y a buzoba donc 5 ans ya mutu muso akotuna pona nini mais kati ya vie privée ya mutu moye bango ezate mutu na mutu azana nzambe na ya bondelaka mutu na mutu azana église na ya kendeke tokendeke pe église pe ya miso okufa te ya molimo donc nzela nyonso yo koya na place mais tango okoma esika na pona kozonga na yo ekomi sikoyo likambo ya nzambe nga sikoyo nasepelaka mingi tango beglise na nga mpe basakoli bazoloba moyindo kozonga nanu te nzela eza mabe na bandaka kolinga te na bandaka kotya tembe na bandaka koboya moko mosusu nakangi bisaka nazonga bayebisi ngai oyo bayebisaki ngai na nsima nango natali mobulu ndenge ekoti na biso na misala na kati ya mboka Congo nde naye kondima nalobi ya solo nzambe oza nzambe nzambe oza nzambe na bisakoli vraiment moselevi bambote trop mon papa prophète Konde Paul Dominique bambote belé maman mami bambote belé vraiment ma prophétesse bambote belé maman Pauline bambote belé makondele ya alors que omoni yango nesalaka bongo nde yango lelo nde nazakati na mboka Angola mais soki nzela soki epesameli nango na kozonga nanga RDC boule nanga ezalaka 3 mois na zonga mais boule nanga mpe ezalaka awa te kona ningana nakende boye te nde mpe na yangola na ndima teke na koya yangola donc nzambe ye moko mokolo destiné ya vie nanga ye moko asala ngai mona koyi koloba te ke ndenge na ye awa fo nakende place bo fo nakende place bo mpo a mpe ntango nakomaka nalingaka ngo kutu te ke nalobaka boye na boye me te te ngai mpe nayaka awa nazalaka na problème na ngai moko songolo nayaka ma mpona teka cd na ngai mpona zonga na ngai mais nde sikoyo nde basali na nzambe nde baya koyebisa nga zela nano moke ya nzambe ezalaka lelo te lobi te ya nazela nano moke yango nazelaki moke te naozela moke pe te ti na lelo senga mpe ezokende mais naza sire nzambe na ngai oyo nabondelaka ya solo ntan ekomi mokuse 5 ans napozalaki même BCT au salima groupe nasalaki penza groupe na ngai nasalaki groupe nazalaki vraiment na groupe donc tina lelo pe ezalaka nango mais nga moko nakotalaka bona vandaki musala eza na Congo
oh musala eza te donc musala eza te makasi musala eza te namonaki ke napetese mutu na ngai nabetisa mutu na ngai miaka besa batenada no podi pa ya bana mais bana ngo bon namonaki moye te navana na nga aza mala na ngula mutu te nga mondo nga ndenge Maintenant, ce soit comme la TV, il faut comme mais moi, il doit toujours regarder. Nazalaka, on a naza, ponga, tu connais naza awa. Nazaka na nous malana ngulute. Pour maman nanga papa nanga ba boko nanga bien. Normalement, ceux qui papa nanga ta mso zaka na mosolote. Mais bande comme maman nanga bazaka na bongo. Fama maman nanga bazaka na bozu balongo nanga somo wana. Nazaka na complexe ne le côté ma chérie. Banda lelo ti lobby. Nazaka na complexité. Ngai vraiment nalanda ke opona muninga sali bo muninga zongisi bo eza vina ye soki lelo soki ye pas azu sala na ye eza ya ye eza ya ngate jamais ke soki na mokolo bana tiela ngo motema mabe ekolongwa kate ye pa na ngai ekotikala kaka ya ye soki pe na mokolo bana tiela ngo motema mabe ngai nde nazo rater makambu ya malamu epa ya nkolo oya bongiseli ngai makambu okolo bongiseli ngai ekokenda kaka epa ya mutu oyo yo ozotiela motema mabe ozolanda yango na vie omoni kolinga kotonga batu te kolinga te ke ko chaka batu kate soko zo chacha batu ka ozokangela batu motema ozokangela batu mazita ya motema yaya omoni onza kitoko boye makasi boye donc lipamoli na yo ozokabango ezokende pa ya moto yo no mona batu mingo batonga bazora vie ozomona moto bo vendre makita omona ka zui vie kalo kwa ba je yo siko yo mutu za kotonga yo mutu malamu okomona chikali Nanviaka mutu moko te ozala malamu etali yo ngai pe soki yo monaka nga ka isala soki monaka nga nani nazaka na position na nga oya kolinga nga alinginga oya koboya na ye aboyi na ye ozomona moninga malamu na sela mokila tango za nzambe nanviaka mutu te soki navandaka na ndako soki baninga babengi ngai nakoki partager na bango na osala mosala nakoki kozala te même moral na ba collègue no bozala bino même moral parce que babi obokoma ba rantine mais yo na baninga no bozala même moral ba o bazala kati ya ngola lokola ba mira esa lokola ba étoile lokola ba aimé bozala bino même moral na bandi olandaki ngai na matanga baboti biso bato na ba comportement na bango météo to sangani ngande kana mwindu boy mena motema na za pembe po yo moko so za mabe fo o ba ko sentir ango ngaza mabe na mutute na za malamu na motonyoso question no tuninga na mondi na répondre yote pona lobani ndoko na mona za na mutu malamu na sana ngai mona na bien po na saka ma balance na ngai ya mabe ya mabe na malamu na ngai mais d'autre part ya muke na za na mwa bolamu na nga na mona mabete nga mona mabete na mona mabete soki likambo ezali to kosangana so likambo eza nango te na bangola oyo kosangana trop de problèmes mais soki pe senke alo na téléphone boni boza malamu to solo la bosangana ka ngandi na sala remarque ya bato tete basangana ka soki ezali matanga est-ce que na ba fête pe bosangana to anniversaire to mariage ba bengisa bino ko mingi za ka sensibilisation mutu kinga na kufa na Congo mutu kinga na kufa ki na ebite peso ye mutu angola pa kufi na ebite so na Congo ezala ka so considération ezala wana penana na mona na ngai te na ebite ko tuna Marius Nseka mais na ebite na mona te ke na Congo basali matanga ya mutu angola na mona ngote na pe na yoka ngote na yoka te na pe na mona te bongo vraiment mais soki neti boyi niti ne na vai na nga boyi ka pamba baka kotambola o izangola batambola pamba te photo yebaka leadership ya monde artistique une actrice un acteur abima pamba te ozo eloko tezo bimisa biso ka pona kozanga mbongo ya te soko za kozala mwa mbongo na yo ozala mwa mutuka na yo boye opema kesika malamu tanto tango soko mona obimaka na mutuke net na baveni boye kotambola boye ndoto mona na raté bageto moni culture réserve na biso bakipaka biso te mais bio moko oyo miyebi net ngal kwa na vana na mikolo wana il faut mona mipesa valeur ya monde artistique faut na mipesa respect wana ya tant obimi tant pe mukile bosanyo to mona ko soutien
ndenge te naza nanga omonana te te naza nanga eza vraiment bon. Merci beaucoup, Maman Indo. Et je dis encore merci à mon bébé Manassé, pourquoi pas à papa, maman, c'est Julisma. Babi Julisma, de Makambo, Babi Kalate, Tozo Bandamusa, Katia, Hôtel Mok, Tope Flatte, et à Julisma, Escapi, Boss Pedro, Mams Azawana. Je dis encore merci à Pablo King, hein, donc Bambote, et si que je mon vieux boss, mon Pablo King, na bossa na kite na suka na ngana loba, papa de papa. Na bossa na quitté donc Pablo King leki ya baleki ya donc mon boss toza boss akimi ya calme bosso alobaka na mongo moko boy e ko big shot na tendresse e ko big shot na thrombose donc mongo Pablo King so moko yo kangomba moko biki boss oyo azali ke apesa ka yo moko tango ko baluka boyo moko gangi mobala mama poupette la vraie dame, maman poupette, bambo te belle vraie chérie, moi ça pemba qui toko loko la chucha. Hein? Merci beaucoup, Maman Indo, merci. Tout comme qu'on chutait vraiment dans l'émission na biso, na dit que Chalmière d'Angola a toujours qui toko na osara musala rendez-vous tindaki en même temps confinement. Toujours ça comme musala pour baki mais Chalmière d'Angola ozomona na tende nini donc nazali pour na sake musala de Jebali neme ma bezo fu maison kuta déjà ata 50 000 émissions déjà avec ingénieur bavo pour biso to démarrer ma beso to zokende total la radio simate. Merci encore de plus à Marius Nkosi babi kalate bozo filmer il y a des mères d'Angola filmer kalate zozala bientôt na ba chaîne na bino bozo filmer ya Chalmière d'Angola avec mon réalisateur Mayele moi Mayele Marius Nkosi toza ensemble to rejouer na combo ya Rive Kono to rejouer toujours na combo na ba patron o ba za posa ba jouer na ba combo na ba to ba maman o bien donc les ana ils avaient ma film les ara contre ba musicien na ba journaliste et koleka toujours kitoko sope ingénieur ba rejouer na nyaebi to éviter. Merci beaucoup to comme na suka Maman Indo ndenge film ne ko plutôt ndenge groupe na ezaki bo sala ta film monté parce que besoin qui ba contre-temps ou bien ba difficulté par rapport à ba tournage. Dans ça là vraiment film ezala raté na teka na yeko sala amour sans frontières et bimakate na problème et donc film eza mais si la té problème ni pour na ka moni ba matériel na yeko sala ingratitude bientôt nde seconde na za na marché. Mais non vraiment tous là bas ceux qui ba confinement ceux ba corona ceux qui corona yo ceux qui sili si malangonde na kokota na marché pour na koka côté quand même pas ces amours mukie makasi pas ces amours mukie difficultés za makasi omoni par rapport à Congo na awa na Angola penza difficultés zali. Et à la côté ba caméraman et à la côté la bisope difficultés aller puisque comme on a caméraman mususu boye azape na matériel mais musalezate azape na caméra boye mais réalisation exacte mais azo tout à tout loka ke nga penza maman la caméraman na filma na temps de Jésus tant on a filma ka Moïse yo zalaka tant on a filma ka yo binza menenga azalaka ka liboko ngukuna bio zalaka ka moto ya filma na tango wana réalité il pas filma ka pe liot nenga koma mungu okotala yebo maman okiko bebisa ka moi mukie na yo tam so ko tindela mwana ko mona kaka boye film montage ça la une année film pona ko sala film ko moi tam so mona 3 semaines 1 mois film yo kende ka film si la raté lelo on attend to ko sutuka to ko mona ba cameraman na solo ba pourquoi ingénieur brave ko ba cameraman na solo oyo asali eloko sikoyo ce qui filme il y a 8 épisodes 5 épisodes, 4 épisodes ou 4, heureusement dans des jours. Ce qui y a 8 épisodes, heureusement dans une semaine. Mais l'année on a beaucoup de cas. Moi, en tant que mon appel, c'est comme on y a bien sarate, boyna boy, mais nakuta nakina ba caméraman ba filma Salomon. Tant on a bassi na 2000 3000. Ba caméraman yo ba filma ka mobutu nakuta nakana bangote. Sikoyo ba cameraman na Salomon ba bomi ozolanda lelo to komona ba véritable ba cameraman o lokola kombo yo tangi lokola ba bravo
maman na caméraman ozolanda pe soka moko filmer o vemuda tala lobi oh image wuti wapi. Est-ce que nous avons par rapport à remarque on a la salle na bato théâtre na Congo ezalaki premièrement no chanimère d'angola na meka ko jouer na groupe ya yemoko Charlie Ndongo vu de loin pour na ko jouer batteur déjà au banda ko leka peut-être na scénario moko songolo il faut avoir temps ba comprendre quelque chose vraiment o ezali théâtre mais na Angola a ezaka kata mona moko yeba na été l'essentiel azaka pi petit na yo to pi petite na yo o lekisi kamba moko ya ba film ezo za ka bon ba film ezo za vraiment éducatif par rapport à ba film moko o eleka ki to saki émission na ndeko na bino moko ameka ko lobabi boye ko bebisa Angola abi bata tete ba bebisi Angola mingi bayaki ba bebisi biso na ndenga je ya mboka po ba lokwa ba Angola ba bebisi po bazo soki ça peut théâtre na ndenga bata mangala ole ba avancer mboka baye ele katana ba TP ba zo ta chance ya rolekisa ba kende nango bon pe ba kende nango na buzoba yango eyaki ko bebisa Choucha alobi na epona lo bato boy na biso te mais to mona rablo mo so pe le carapela ba TP yango te na kocha ta Marius nse ka ta témoin ata yo moko pe témoin po yo moko po vanja eza pona bongo te biso major bisadi pas ako moi muto so pas zo ka baba fi mo bo pas sepel no mo pas lokoti aye pe bo pas la kisi na minute travailler TP yango biso to ko leka pena TP yango o biso to ko leka pona ko leka la TP il faut oyeba langila L'angila, ceux qui battent portugais, bozali na France, Amérique, Europe, partout, bana Londres, Belgique, nini. Ceux qui bozo kangana ko ekoloba moi muke na portugais, il faut savoir portugais. Si ne savez pas portugais, t'as pas ça nada na TPA, t'as pas ça nada nous chez nous d'Angola. Et nous connaissons pas portugais, attendez, je goûte, est difficile. Ya. Alors que pour na kokende na ba niveau wana il faut ko yeba moi langila soko yebi langila te kokende ndenge nini tam surtout le loko tunazo mona balobi na moi chaîne moto otanga kombote o yezali ke bazo ko tam su biloko mangala pe ko mokota ozomona biloko mangala et loko ni so na source yo za na langue te ah omoni biso na RDC zalaka muta uchi ne wapi soko ye na ye ba chaîne eza na ozalala kende na yo nini tribalisme ezate mais te awa ko yinso ba portugais voli matar voli fechar na cadeira wo a primeira coisa il faut que tata ko après mais courant en côté ya mutu ezo so boy ozo lukana no mbongo ozo sala nini yango wana ce que ba difficulté peut-être y en a bamboka mususu yango wana donc merci beaucoup maman Indo baninga mususu pe awa bakoki pe ko ya obayibi pe portugais ngani tingana ya libo na lukaka ngana lobite na koko travailler na bangolais omoni biso tozaki na ba théâtre classique omona ba c'est tout syllabis ba komeli yo moko zyango komi yango su na ndenge na yo moko ko apprendre yango facilement ozomona eza na ba français mususu bato balobaka français bricolé mais comment na soka l'équipe le ko aneti moi na biso ans et amata biloko wana bongo loko nyeko zanga peke mutu musu pa ibi ba portugais asalaka pe azape scénariste ou bien azape muta alobi ke moindo na poso travailler na batamboko bongo vraiment donc ça passe mingi lelo oza na langue to sa ndeni bato pe ata bino ata ba cameraman ata ba journaliste oyo journaliste otambo elongo na cameraman soki neti bo aza na ba documentaire ba place musu ezali limité ba place musu de travail eza limité yango no moni mimi to sala kana bandako o bandako ko sala la place nini oyo neti bato bavana bangola ba yeba palanka ba yeba imbonder ba yeba ojayenda ba yeba kuka ba yebi ba congolaise na Congo tu na facilité que na roké na rapete aéroport na roké na beta wenze na roké na rapé ata na boulevard bo ata na ndaka motu na roké ne bon malgré tout comment na ba difficulté ba ndaka bata bozumu so ba nga rapport na miyibi mais akutu ndaka ba pamba o pour la kosenga eza passe ba boutique d'habillement passe siko yebisa ngai okotelema na kimbangu problème na pe ko mona pe ke mutu so fana pe na ngola mona kimbangu mutu musu pe mona pe sanateur mutu musu pe mona pe ilia mutu musu pe mona pe ke soki ki mbondero okomona ngo ndenge nini puisque batu oyo bino bozali ko kangana bango botindela bango mbongo
bazwa mikanda na culture ezar ya awa soki oza na culture art ya awa mikanda wana nde omoni kotravaille bien puisque okenda na police okende soki na dini soki investisation nga soki gador wana okokende ozomona okei kuna nyonso okei sikoyo natia batournage ata oyo kaka bakamera oyo ozomona okei baplace wana sikoyo so oza mokanda te eza pasi alors que so baproducteur ana mwana baproducteur te so bino baproducteur boyele boyaka ata bino moko boya bozomona na pete youtube mpe toye bokomona kuna boye maa moyindo abeti 100 milliards de milliards et 5 milliards de milliards azwi mbongwe bobokozaka bongo eloko te ndeko okende na ntango oyo soki nga moyindo nasi nakomi na telefone na to na télévision na yo ezali ndeko kolekisa yango te ntango abranche osimbi mwa moke ofungoli otali ata omoninga na publicité kolekisa ngai te tala ntango mosusu makambo mosusu ya malamu eza wana me na bavi bokonte te mpo ata youtube oyo eloko te yango na omoni tokomi kokima na biso yango tokomi okima yango donc mitoki ya bato mosusu mawa ya biso ozomona bandeko bokaniselaka mpe biso bato bakokanisa 5 milliards 100 milliards ndenge ekendeke pa bamoyindo ekendeke pa baza théâtre bazwaka eloko te vraiment kote wana bobongisa bino bandeko bozofungisa bachaîne bobongisa mpenza kaka bino mo bacoli bobongisa kote wana mpenza mpo tobanda mpe kova mama Nasha Kimberly Kimberland mama Nasha Kimberly mama Nasha Kimberly mwasi na kati ya basi ya solo mwasi aza na vocation ya bien ya solo mwasi asali masolo po etoko ya kotala donc tolobake chaîne Kimberly TV en tout cas vraiment mama Nasha merci mingi mama botala likambo penza ya solo tozali kaka ya bino so bafongoli mpe bachaîne yango ata boli botya na Europa mais ezali kaka nécessaire Afrique eza nécessaire fo kaka boya nango ozomona alors que omoni tu ekola ndenge eza wana so bosali mpe chaîne botala ngona bana na bino na ndako botala na bana na ndako te boko ya merci beaucoup vraiment merci Cédric Matondo alors que bokotala ngo na ndako na bino bokotala ngo na ndako te bozaka boza pe ka na posa na biso est-ce que boza na ba posa mindelo ba pesi ba coronavirus te bozaka na posa na biso botala kaka ba source eza awa mama Nasha Kimberly mama na ngai mama banebele donc moni kanisa la nuit porte conseil. Yeah. Merci beaucoup Maman Yindo to komi vraiment kochiter na émission na biso oyoki penda ndenge nini ya paloli parce que ya lobaka ye penda soki alinga lobaba bibo totika ka penda à s'exprimer penda bimisanyo so ezana katina ye Maman Yindo to ngi penda to kota na makambo oyo penda oyo ezali ya suka par rapport ya makambo ezokomela makambo oyo ekomi kobangisa awa na Angola bino ba mama bokomi na babuchu bata théâtre ba mama bokomi ka système ba buchu pourquoi pena ki lesbienne entre vous abi bata théâtre ba kotiki lesbienne makasi pona ni déception ba mibali bazo linga bino te po public eleki on bitento comme amsoka basi na basi po ki lesbienne on peut encore ba voter na ba ils ont encore passable pour soki moto alingi na répondre na question na no lesbienne soki moto alingi azala na ye lesbienne ezali vocation na ye oyo ya poni oyo ya vote kaka nga naza nanga mwana mwasi boye lokola nga moyindo boye nalinga maboko ya mibali mingi me naza na discipline na nga na vie nakoki kolinga bitambola te mpo biso bamiso mpe bamoyindo tovandi mpe boye nalobi na se discipliné na mboka bapapa angolais eza mboka moko soko se discipliné te eza mboka ya impoli bakoki kosambu so na seconde angolais koki kolimbu so basalir yo na seconde yo moko tieno bafika ondoki te kutuka siko tozosala émission bona kitoko nona ndenge oza boye bali basalir yo kaka donc omoni neti babiso ya moyindo boye ngai moko oso bato balingaka mpe bazali te me nakotala na opposition naza na mama na ngai naza na bana na ngai nakende kaka bongo mpona bolingo ya segondi kaka boke kaka bokoti kaka wenze kaka mbangu boye po nini ke mwa difroma vefa
totikani te ba ajone se leka wana ya kosakana to wana faut na se respecter ceux qui mutu so a se respecter ti en Angola et comme lesbienne bongo ozomona mais luka isi kona ba angle no ya lesbienne soko kombona ki lesbienne na bon ceux qui mutu alingi ki lesbienne eza yende mutu alingi nde vocation na ye po eza ya ye neti nga penza na linga na ngai ke lobila zo valeur na nga ta na lumbila lobila zo valeur na nga ta mutu casa de barrio lobila zo valeur na ngai ata na recevoir ozolanda posuzo mokolo bo baloba kaka o ya binene te na ko linga te fona pesa valeur o baza ba lesbienne on etali bango nga wona vocation na nga te ki buchuka yango buchu ngo yango ba mutu zoloba kaka Angola mboka kosambwisa bato vraiment Angola pe omoni kotambola pe yo moko pe pasi ngande na yebi sonde ti moyindo za moi jeune garçon moi ye penda propose na CP na o seke makila nzoto ezati bo yo ra il faut mutaza ram ko jeune garçon wana na tala nanu moi bana ba yana ngai yana nga boti bana ba kokisi nanu ba keyi de yana ba mususu ba 28 ba mususu ba 26 ba mususu ba 30 ans ba yana nga pe ba mususu ba 20 ba 32 ans. Donc, il y a des gens qui ont souka na biso ya mobali, magetu ya mwasi, mais baza a journée yaya. Jeune garçon penda, olongwe no kuna audacité na yo. Olongwe no kuna, oye penda pa na nga moyindo, olobi ke o moyindo na lingi yo. Ngai pe moyindo na ndimi pe na telemi na lobi fudado. Fudido. Porra. Numage. Nunca mais, nous quiero. Donc nous quiero, cela veut dire que le français, je ne vais pas, je ne vais plus. Écoute, ça matin, maman bana le chilobi. Loba malamu kuto moni, na kena lukana ngata koko moko boyata ya chungu, asimba sima na ngai. Mais si ce besoin bientôt na pamboli nzambe vraiment, pour vraiment ya solo. Évangéliste vraiment Marius Nkosi Azawana tamusu mon pepangwe vraiment banzambe ya papa na ngai vraiment merci na pamboli bino puisque tamusu mon pepe yango anezoya vraiment na yambi mariage yango par au nom de Jésus-Christ de Nazareth na yambi mariage yango na komba prophète Konde Polo na yambi mariage yango na komba papa c'est moi mama solo te moyindo eza mama solo wapi kasi wana tamusu balobi kaka po tamusu omona bango bazomona musika pongo nazomona ka andi toza awo omoni mutu mabe oya wolisa kofinga mutu andoki oya wolisa kofinga mutu bo tokeba toza na bango yazomona musika na yo me yo moko zomona na yango yo mona yango te ozomona pe bato ba wolisa kofinga batu mabe pe bango na bazaka batu mabe il faut bozaka très sévère na vie c'est ça ozomona mutu oya wolisa ko talisa batu na mokili ke mutu aza mabe faut kozaka très sévère. Yé a moniteur musu batango ba moni gloire au Seigneur na yambi ango vraiment na lingi ango soka loba ki ango na licho soka loba ki ango poloba pope ma wana bimisi eza ya mukolo nango maloba wana bimisi mokile salama liloba pe tika na liloba na yambi ango donc nazo bala kalate amen par la gloire de Dieu. Na yambi ango penda pona nyoko mpe mingi na mboko na souffrir pe mingi sa mobali na yambi ango soka za wapi ata na bandundu ata na bakongo ata na Kimberlin ata na Wiji ata na Lubangu ata na Manza Kongo ata wapi ayambangu na posa na ye nzana ezala kofungola mambamir eka mabange bukama na nzela ya Mouto ba proposer nga o bango basi ba monake. Dieu merci pour tos nzambe malamu. Oyoka kama wa mingi na ba cholami. Po tant musu libondeli nanga ozo yokango na cholama na fingama na sekisama eloko pamba eloko ezangatina eloko ezolumba solo kopola. Tant musu ngopa kolanga parfait. Merci mon Dieu. Na pesio merci. Salange kela munayo pe salanga na titre nanga tant que Ève. Merci. Adango yo moto yebi.
Merci beaucoup, maman Yindo. À Tobo qui t'aimait, à Pilobika Kabi, par Oboloba qui toujours Bobo Misaka ya Malam Kandenge Zalaka. Babi Nyoshe Kangami Nase, Kangami Nikolo Kandenge Zalaka, Chalimère d'Angola. À Rolobani, pas de commentaires. Merci encore à Rivekono, mon vieux Rivekono, leader des leaders, Babi Yonde Masolo et Bilamba, Chuchana pour sa bête à forme, voita, Yonde Masolo Nango. Et tant dans un mona yo, dans un tarakoto yo, Balobi, Moko, hein? Bigasumbo. Donc, mot de la fin, toujours, Kakana Maman Moïndo, moi, Nidobana, on peut, moi, merci beaucoup, vraiment, Ezaki, sur le papier, pour notre moïna Kobosana. Ce qui peut na Bosani, yo, Mouto Yambimbo, ta maman Moïndo, pour maman Moïndo, Zakana, aucun problème de pesoa, na lingaka donc, batonyoso, makasi, ce qui libangate, je vous aime trop, je vous lingiyu, batanglais, I lingiyu, I love. Yeah. Na pesi bambote na ngai ebele vraiment et pas ya gigue. Oh, moi na maman Jeanne. Donc, moi, na maman Mado, moi, na Kaziansel, me Bindama. Donc, force de frappe, ya ba Congo, les bogards des bogards, mobala mouindou, mobala bien. Ya gigue, bambote be na kati Luanda, bambote na yo vraiment. Na pesi bambote na ngai bele pa ya Djibril, le fumwa vatakati na ngampipako, bambote bele penza, na mopandi, totali mama Arlette. Bambote bele, zona yo lokumu vraiment, mobala bien, mobala mbinga, mobala pembe. Na katia Suisse. Na pesi bambote na ngai bele pa ya la reine Itafa, la reine Jeannette Itafa. Maman Jeannette Itafa, tu sais que tu es la reine? Maman Jeannette Itafa bambote bele 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 na mobile na yo na papa et pas bozali la reine Landuntuka. Bambote ebele 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 na pesi bino vraiment nazali na kati ya plateau. Ya bébé Choucha. Mwana mwasi angeli ya kitoko, mwana respect, mwana respect, babota kaye na Maria, mwana moko salama na ndenge na ye, na mama Francisca, na niva Suisse quoi, mama Francisca, na niva Suisse, obota mwana, oedika mwana, aza mwana na yo, mwana biso, bambote bele, vrai chéri, ya. Bambote bele na la reine Tsuka, vraiment, landu Tsuka, na peso bambote bele mama Oumela Zalaka Kayo, Marlène Paxson, bambote bele, moi si ya Pichu Paxson, bambote bele bele, Ray Mantou Paxson, bambote bele, donc bananyo sur la reine, na pesi bino bambote bele, makasi mama Pekuna, a fongoli moi chaîne naye, bambote ebele, na pesi bino vraiment, bino nyoso, bana ya poto mobimba, oyo bayoki komo na bangote, vraiment pardon, mon fils, belle difa mwanga Chibangu, le bogard de bogard, Taya Jésus, mwana malai, mwana mayeli, mwana malamu, bambote bele, bino staff nangai, donc libota nangai mobimba, senga Chibangu, Tchala Chibangu, Tumba Chibangu, Alexandre Diasivi, maman nangai, mama Louvuma monangani, bambote bele, Sunda, bambote bele, je suis l'une, bambote bele, bana nyonso, bambote bébé madonna na bossa nyote na Congo, bambote bele, mon président, bambote bele, na pesi bino bambote makasi ba mama Kikolo bambote bele na pesi na mutu ayambi ngai na kacha plateau ezalaki donc la reine Choucha mwana zo pasola mitema ya bato azo kabola bato kati donc mwana moko kitoko na pesi bambote bele et pas ya mon caméraman ingénieur brave maman Tindibi oyena musala na 10 heures au théâtre il y a 5 épisodes ti to koma qui lundi ti to koma mardi terminé pour to koma ti samedi zona maboko donc il est vraiment bravo bo aider bo pesa yembongo ça mikanda na culture eza pozo kaba image par-ci par-là bravo ceux qui batindeli yo mo eloko ko bosa na te secret pa mama Moindo na linga kabino mingi bana poto makasi ya solo coronavirus kuna eza ndenge numéro téléphone corona ya neni pesa numéro de téléphone. Il y a mon numéro de téléphone, mon numéro de téléphone, on en est portugais. Mon numéro de téléphone, mon numéro de téléphone en anglais. I are you the numéro. Yeah. Numéro de téléphone ezali 00 244 90
998 69 28 68. Mon numéro de téléphone est 00 244 948 69 28 68. 948 69 28 68. Soko bengi kozwanga moko ya Denis vraiment mon boss na Kilamba ya Denis bambote bele mwana kenda poto azonga ezali kaka yo Barcelone nyokankau na pesio bambote bele donc bazo katisa ngana tika na kata ngai moko moyindo bambote na ngai ebele na lingi bino mingi. À la prochaine. Marius Nkosi Deko Kangamba et moi na moko azana Kangamba s'attacher donc bambote belé ba président tout bambote mingi na pesi bino vraiment. Alors na linga kabino, je vous aime trop mon bébé Choucha. Merci beaucoup. Puisque Nzambe azana kana ye Nzamba bundaka bitumana ba oyo bazana lokote mwana moko oyo azana longi ya Marie de Madala Nzamba kokota makamona opa ko bundango mo santu na kati ya ba santu. Merci beaucoup maman Yindo.